Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko Babolingo, balandi nyonso ya émission second souffle. Na pesibino nyonso mbote na kombo na Yesu Christ. Na lobi pe na répéta ka phrase oyo ke otuti libakumala. Place nyonso zolandanga ozala na étranger, ozala pe na mboka. Nzambe apambola bino et bonne année 2024. Donc année oyo eza année ya changement. Année oyo ezali année, il y a transition. Donc, la transition qui veut dire le passage graduel d'un état à un autre. C'est-à-dire, au tika état oyozanango, au comment na étape mususu. Au longwa na maladie, au comment na bateau bazar en bonne santé. Au longwa na chômage, au comment na bateau bazo sala. Au longwa na échec, au comment na réussite. Au longwa ya solo na échoué, au comment ya solo na bateau bazaba victorieux. Ata échoué 1000 fois, mais année oyo okomona réussir et tu vas témoigner. Donc comme tu le côté nzambe nanguya azali. Voilà, mais thème auto partager au nzamba pesa kibiso ezali les jardins d'Éden. Bino moko bozo ka les jardins d'Éden. Elangaya Eden na lingala elingolo babongo un lieu ordinaire entouré par la clôture ou par des murailles. Donc on a planté toutes ces espèces de plantes, des fleurs, des arbres fruitiers et ainsi de suite. Mais au Anezali, définition selon Bisobato. Mais selon Zambé, et l'ingé kolobaïté, et l'angaya Zambé, oyopé, privé, alléluia, propriété privée en Zambé. C'est-à-dire, monde ezali, asali mokili, asali biloko nyonso, mais Nzamba yiko sala jardin oyaye, propriété privée naye. Tant qu'on créer mutu, alors non, je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Il faut l'homme afin da bisika, il y a luxe, bisika il y a bien, azanga et l'autre côté, azala entouré na nyonso. Mais il y a toujours des conditions, même dans ces pays, même partout dans le monde, il n'y a aucun pays où il zangi mibeko. Yango, place nyonso mutafan, il faut mibeko ezala. Même dans l'eau, les pas nzambe mibeko pe ezali. Yoka vision ya nzambe. Bandeko, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Natanga rapidement à 3 ou 4 versets pour n'expliquer et puis Nzambe a visité bino. Namokanda ya 1 Timothée na chapitre na yango ya mibale verset 1 à 4. Bible dit, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est ça la vision de Dieu. Alingue que mutunyonso aeba vérité, puis à la sauver. Alingue que mutunyonso amene vie, il y a bien. C'est ça. Donc, on peut comprendre ce que c'est pourquoi Zambetanga Salimoto habité. Je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Il faut Moutazala bien. C'est ça la volonté de Dieu. Mais diable a yepona a détourné Moutou na volonté en Zambé. Diable a yepona a faire souffrir Moutou. C'est pourquoi tu souffres. Yango na Genèse chapitre 2. Na bani balamoko verset 6 et verset 8. Yo kitati na suka na verset 16 ou 17. Mais yoka. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oui, ok. Et dans le jardin, il y a toute espèce, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a toute espèce de bonnes choses. Il y a avancé, il a sauté pour gagner le temps. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi des délium, la pierre d'onyx, et ainsi de suite. Yoka, na 15, et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous comprenez? Vision et ensemble de Yangwana, que Mouta vivrait bien. À Salim, il fait Zalaka. Et puis, ndenge nazako insisté que Moutou keba, le respect des instructions divines.
Parce que dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ok? Recevez sur vous mes instructions. Prenez mon jeu sur vous et recevez mes instructions. Donc, c'est là où les gens oublient qu'il y a des instructions divines. C'est comme si aujourd'hui tu es malade, tu viens auprès des médecins pour le consulter. Le médecin, après avoir diagnostiqué, attrapé un atopé malaria, pali ou typhoïde, a prescrit ordonnance. Au sombikis, a dit que mais là, ton pourquoi pendant 5 jours, tu ne seras pas guéri. Voilà, parce que tu n'as pas respecté les instructions médicales, les prescriptions médicales. Mais Nzambe azali de Nzambe mibeko. Atiaki mibeko pour que Moutou va vivre bien à respecter mibeko. Mais qu'est-ce qui est venu? Diable a pour détourner Moutou. Na vrai mibeko ya Nzambe afin que Moutou souffre jusqu'à présent. Mais si tu veux vivre les jardins de Dieu que je parle aujourd'hui, selon le Seigneur, c'est-à-dire au vivre vie à bien, ceux qui sont malades, aux guérison. Si tu as un problème, aux solution. Et yokan appelle ça dernier verset. Bongo tokota na nini mususu ezali na mukanda ya Ézéchiel chapitre 36 na bandi na verset 33 et puis na suki na verset 37. Yoka non na verset 38 na suki na verset 38. Ézéchiel chapitre 36 verset 33 à 38. Bible le Bible. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis que le terre déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous seront que moi l'Éternel. J'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Yoka continue bien ici par le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes ruinées, les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant les fêtes. Est-ce qu'on comprend ce qu'on message aujourd'hui ensemble? Ainsi parle le Seigneur, les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités, les jours où Nzambe akolimbisayo, c'est-à-dire la repentance. Donc, aux la pasteur, aux la frère en Christ, aux la sambelaka, aux sambelaka catholique, musulman, kimbangiste, mutunyonso, nabiso ke Nzamba lingio, pe a lingini yozonga nanzela. Au tout de la masumulayo, Olanda message avec une intention soutenue et puis on se repentir sincèrement. Nzamba ko se manifester katina yo okomona loboko na Nzambe mais yoka awa alobi ke bato bako kamwa ke bakoloba ke mabele oyo ezalaki ya kusundolama oyo ezalaki ya désert yango komi habitable moto yazalaki moto pamba mais ya komi boye moto azalaki awa azo telengana awa azo souffrir mais tala ndenge akomi. Voilà la volonté de Dieu, c'est-à-dire au vivre une vie paisible et heureuse tout en respectant les instructions divines. Mosali Nzambe nyonso azali na mission na ye o Nzambe apesi yanga mission Nzambe apesi yango oyo nazoloba ke c'est pour le salut des âmes et pour le bien-être des enfants de Dieu. Partout dans le monde où vous me suivez, vous aurez la solution. Si vous respectez les instructions divines et si vous m'appelez, je suis prêt. Je suis prêt à vous soutenir. Voilà, tolanda témoignage, il y a maman pasteur oyo bolandaye azali mobali naza pasteur na église munene oyo yebani. Mais moi, ça s'est retrouvé dans un problème. Voilà, Tolanda Siko. Si nous partageons le même langage avec les techniciens. Kombo langa Mama Solange na vandi na Bindugi 49 bis. Ok. Siko maman yo témoigner za basali de kona. Vraiment bandeko nazo ebisa bino awa tozana Nzambe. Asambela ka wateme na kanga mikaka wana za mwasi ya mosali na Nzambe a côté mususu mena boyi. Na okende su esika musute kwa Nzambe sala linga makama. Oh Yesu. Yesu azali Nzambe. Barake. Oui maman. Merci beaucoup. Vraiment bana Nzambe lundi passé o eleki to bandela ki kilta tongo na yaki nakutana na zaki robela na ke échographie nga kanisa ina zana zemi na ke échographie ba yebisinga ke myom na destination de ranja ki makasi
na bengi leki na nga docteur po baya na nga bango nyonso baza baminganga na bengi bango ba se décidaki na kitaka kikwit bakende batala basasanga examen basala nga opération mobile na nga boya ke lobite tokende na toke consulter nzambe ya évangéliste Josué tokoma nanu kuna nzambe wana sala nini asal yango vraiment nalobaki na bite na docteur pe na kokende te na kokende na consulter nzambe wana totala vraiment nzambe nini aosalela nga na yaki na bandaki kosenye beneme na senaki pendant soki 2 mois na senaka kande bomoninga awa santé on azala ngo eza santé na ngate Alléluia bana nzambe na bandaki ko senye na komi awa na kutani pe na papa Josué to sololi chose grave lego lekela hinga na za ko yima na motambi na komi pa pasteur asambeli pona ngate ndeni ayebisinga bizonga mama somba huile d'olive hôpital to boite mais kende somba huile d'olive ya kanango na kobondela yango na mercredi eza pe jour ya délivrance na ke na poko nango na zongi na prière délivrance na memi mai nanga na mbeli pe na zongi na yone eloko te koke na kenaki na ndako mercredi pe koki na asambela bim butu tongo etala noki nani mpona koma epa pasteur na pese huile d'olive abondela mpona nga na bik na ke pe na sombi huile d'olive toye nango na ye na pesi pasteur abondeli pona ngo abondeli ayebisinga kende omela bouchon moko na tongo bouchon moko na pokwa na kepe na sambeli na meli bouchon moko na butu nango na yoka na butu ba yebisanga na ndoto na moni batu mibale bazebisanga bi omoni huile wana zwaka ngo pe chaka nango na maya kosokola chaka ngo na maya kosokola 2 bouchons siko na omono ndige de tolo ndige so nini mais ba omona na mai huile na vandi pe na butu nango to komika na melika huile wana nde papa lobaki to komi 3 heures ba na nzambe na yoka eloko moko ebi na yoki nanu na yoki libumu pasi pasteur aya simba bondeli pa nzamba Josué vraiment papa wa zo sambela pona batebele oyanga bika te Kobiseka ozawa pe vraiment na yoka ki posa na kende toilette na se soulager na bimi pe na zongi na ndako na yoki libumu ebandi su pasi na komolela nzambe azosue azosalela bato ebele vraiment nga penza nzambe epesinga mukongo bo na yoka ka libumu ti na yoki ka eloko ndike posa na bota en tout cas eloko ebimaki nga bien aimé na omoni foko nde ezalaka soki ezalaki baeglise oyo mosusu omoni yango na télévision bafilme yango omoni yango na télévision. Merci beaucoup, vous venez de suivre les témoignages de cette maman. À sa maman pasteur. Nde abeli malade si le la patient soit belle la camion et puis il a saigné pendant 60 jours, s'il vous plaît, pendant 2 mois, 60 jours. C'est pas de la blague. Bah meki no putain ndenge so qui les okatate. Alors conclusion zali que a passé na opération ba longo la mion. Nde ce comme bali no bi jamais. Non mais pas pasteur Josué. Bien que on est à mon que na obité mobile na sangi nguya azana nguya mais mutu mutazali na donaye. On comprendrait même ngapé ba bonde la pepo na ngapé on a comme boy. Voilà, c'est-à-dire on se complète. Et ça na pasteur mokota lo beta to la lobake ngana za fin. Donc on se complète. Donc o yangapé on a on peut se compléter. Ne aye na mwasinaye to bondeli nzambo lui asomba mulanga huile d'olive. Recommandation ya nzambe. Tanga ye asombi na bondeli no bi kendo salela yango o salela boyboy. Ake ko salela e na butu wana. Au moni miracle salami miome bimai pouf pe azamu to liboso te miome e bimai bongo. Il y a plusieurs témoignages, il y a basa ba miome ba kyste ovarienne ainsi de suite ba kyste ndenge na ndenge nzamba bikisa bango pe ba bika elimwe. Ake sur l'hôpital la salle examen il n'y a rien. Même les bundenge vimsa ke ya miome limwe kiti plat. Ake et loko isa susute. Voilà c'est ça. Alors yo moto landinga au moni sikoni nzamba sali pona mama wana. Et pour avancer le sous pour appeler sa programme na ba numéro na ya téléphone bon là sous deuxième témoignage oyo azali médecin yepé azamonganga mais ba empoisonné na musala. Alléluia tolanda. Ma Chantal na fanda na kipata 22. Oui, maman, on y témoignage à masali na la témoignage nzambe nga oya sali ya minene kati nga témoignage vraiment na bomba kango.
na banda ko observer yango bien yango te. Est-ce que kozongo kezonga te? Oh yes ouais. Nazaki empoisonné juste na 2015 na juin. Oh là là. Batelinga poison jusqu'à mutura bando fanda ne na ndako se Angela abebi. Afanda ke na ndako atelinga poison juste na sucre. Nazali na musala kozonga na zozonga garde. Azui sucre nanga bache ateli yango poison nga na yebite na meli naza infirmière naza munganga ateli nga poison na meli komela na meli ndeko nanga esa nga passe na umeli na tamboli te wapi soki nazo kosola na maya misu na masuba na miyoro mona nga mobima na komi rouge wana nazo kosola poison eze travailler na nzoto nga nazo ebate bayebisinga no tokende nanu na kote toke na mitendi na ndako ya bato baswanyaka nga nayebi te nakena baswanye nga bapesi nga kisi ya kosanzisa poison na kosumbisa rien des reprises ndeko na nga j'ai beau souffert eloko moko te jour mosusu na vanda binzambe nazokufa boye mpo na nini namonika papa azobima wana nzela ezalaki kobima azobima ka boye na bimi na lanje na balabala nzambe papa nakokufa boye te nini kana papa s'en tient pas nini na expliquer papa nazoka bien te so nazokosola na masuba na miyoyo nyonso ezobima nazokoka te jamais nakoloba 5 minutes impossible mupepepe ekozwanga te wana nakobanda kosola bokoyokanga mawa tina nsima nango papa ayebisinga sombaka huile d'olive nasombi huile d'olive na ye papa abondeli mpo na nga emelaki nga huile d'olive wana ti lelo. Voilà, mama papa ndengo zolo babongo ozana poison na nzoto. Frère ozola nango ozana est ozana poison na nzoto. Omeki bakisa est esimbite. Frère ozana Kinshasa. Frère ozana étranger na France, ozana États-Unis, ozana poison. Bon comprendre très poison côté ndenge nini. Bon pesa ba traitement lokola bazo pesa te. Voici le temps favorable. Nzamba lingo vivre jardin d'Éden. Alors benganga comme ça mon ami kamis bâtir le poison mais aye to bonde donc alingaka kufa Elia ba meka kisi nyonso ndenge omeka na ba este na ba kisi ya nini ya lingi ya hôpital ti mais aye ko découvrir poison mais ameki ndenge nyonso te simbité tangwaye to bondeli na lui to bondeli au moins résultat favorable munganga azala mutatembe munganga za mutatembe mais andimi Yewana a témoigné. Yo po témoigner papa. On s'est retrouvé na oyo benga biso ou yakato kutana na Capella numéro 16. Place biso tozali avenue Capella numéro 16 na Yolo. Na commune Kalamu so commune na Yolo Capella. Kaka na venue Capella wana au mati neti côté a Wenze ya Capella. En face na maître Toro, na Wenze Capella. Au comment na panneau ya Paris Foot ezawana Capella numéro 16, biso tozali kolo na ndako étage. Yaka lendi yokutana nanga na 14h na koyambayo. Peto sololi après Ozeli délivrance parce que le même lundi à partir de 17h 19h30 prière à délivrance. Il faut yo vivre jardin d'Éden. Ozonga na jardin d'Éden. Mission Zambende yangwana pardon volontaire Zambende yangwana ke mutu azonga na jardin d'Éden à vivre bien. D'abord après tango royaume d'ici ekoya tokende pe kofanda na royaume oyo nzambe alengeli pona biso to habiter éternellement mais le kola tozo na vie oyo esengeli yo pe ovivre pe sengo papa mama ovivre na sengo te olila kamikolo nyonso papa mama ozolanda ngai tisiko frère jusqu'à présent otangi aussi les musalezate tu n'es pas erré tisiko zobalate tu n'es pas erré tisiko zobotate tu n'es pas erré aussi ozo comprendre tisiko zo voyager tu n'es pas erré mais yaka to kutana to prier. Dans l'action de témoignage, il y a des mingi qui a dépensé $18 000 parce qu'on a un voyage et simbate. Frère Moussou, 9 fois. Parce qu'on a 9 fois. N'a pas passeport. 9 fois, 9 fois. Atika voyager. Ba ndekone na poto wi kende pa na pasteur na biso sikoy. Kutana na prophète Josué. Tango yeto kutane to prier lelo ba PC visa kaka awa ya Schengen akepe akomi azala Suisse. Bon la témoignage na prochainement. Parce que tu as couru derrière le temps. Capella numéro 16, na Yolo Capella, Yakokuta na prophète Josué, lundi na mercredi na 14h. Et puis lundi, prière à délivrance, mercredi, Tokutani sous culte, 17h à 19h30, vendredi, 17h, 19h30, et puis dimanche, wana bendabika, yaka na 9h, au commis comme on a protocole, tout sambeli na simana yambio.
nzamba ko se manifester na pesi ba horaire nanga tala na no numéro nanga yango na ba afficher yango soki ozomona bien te nde na ko pesa na monoko deux numéros ya liboso ezali 089 91 91 055 na tie préfixe na biso RDC plus 243 89 91 91 055 yami bali ezali 09 98 17 18 54 09 98 17 18 54 les deux numéros au benginga au zwanga moko. Mais une chose, ce que au benginga au zmoni ki nazo yambate tikelanga message ko melanga kaka message tant on koma libre na répondre parce que na tant monsieur kutinga nazo te ya topé nazo prier na kata prière te na yamba téléphone donc naza na service voilà en dehors de ça na yamba ka téléphone na répondaka ba message nzambe na nguya a bénir bino a se manifester katina bino et voilà na ina bonde la pona bino na éviter soki likamso ezali mais oyo na pesi programme yango wana et nzambe ako visiter bino bandeko boya ebele dimanche oyo kozanga te okutana prophète Josué dimanche oyo soko zuta bato bazota est bazoya bazota France États-Unis Australie bazoya bazota nini Belgique Londres par-ci par-là dans le monde Brazzaville Angola nini bazoya mais yo ozat kaka awana Kinshasa mais ozoya te ozo freiner vie na yo yo moko chaque prophète chaque envoyé de Dieu azalina mission nzamba pesier mais tango kutani boye otutili bakumalam net na zolo basikoyo il faut na s'organiser février mars na zana bandundu pasteur na biso ya bandundu nzambe ya pambola bisko zali église même na bandundu sikoyo et si ezalé opérationnel voilà pour dire que Dieu a cette capacité de tout faire et il le fera encore j'ai dit il le fera il n'est pas mort il est vivant il est ressuscité il est réellement vivant il agit jusqu'à présent merci beaucoup et na lingi to sambela nzambe ndengo landi message nanga ezalaki mukuse na lingi to sambela nzambe a visité bino soko zali wana salaka kaneto zo simba maboko na ngai et soko za malade loboko moko simi place zobela loboko moko sani to simba maboko na ngai soko za ntana mai omela ona loboko moko simba ina yo loboko moko sani simba mai loboko na ngai et nzamba se manifester siko katina bino na bondeli nzambe na lola nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Israël ozali nzambe na biso pe nzambe na ngai sembola loboko monde c'est pas na bana bisika bazolanda bana na yo ezala basali na nzambe ezala catégorie surtout Seigneur bazolanda yo au nom de Jésus miracle est opéré onction ya nzambe et simba mayona onction ya nzambe et simba liboko wana place oyo ozali au nom de Jésus miracle ya nzambe na pouvoir divin nzambe pesa ngai et que les types place zobela et ozwa guérison na kombones miracle est opéré car l'onction brise les joues nzamba se manifeste pour vivre miracle yom to simbima ndenge ka kozomela miracle la na vie na yo na déclarer na kombo na Jésus Christ amen. Merci beaucoup banana nzambe ngai wabino l'évangéliste Josué Lokamba Kunz topé frère Josué Lokamba Kunz topé prophète Josué Lokamba Kunz wabino na lingi bino mingi ba numéro na isape na Airtel Money isape na Orange Money okotinda pe lisungi na yo pona et permettre to évangéliser to futa pe ba émission na pesi mbote mingi na Colossienne ndeko PDG Patrick Chioyo nzamba pa mo bisko za ningo permettre que Matéa oyo eleka nzamba a pambola lisaba kisa ibele voilà nazana mingi te balandinyo surtout na ba technicien batunyo surtout bolandanga que Dieu vous bénisse je vous aime beaucoup et je vous porte de mon cœur je vais fléchir mes genoux pour vous soutenir il y aura la victoire merci et bye bye.